Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibomesani kolanda ngai Pati Label kati na www.masoloyasika.com. Lelo bandeko na ngai na yambeli bino ndeko na biso mbuta na biso na kombo ya Duki Wakanda. Duki Wakanda azali moko oyo azali moko ya analyste oyo vraiment amesani koleka na kati ya masolo ya sika na yambiye pona mukona lelo tala mikolo eleki ebele bandeko na ngai tosololi vraiment te pona situation politique oyo ezali koleka na kati na mboka na biso yango na zuli kanisi oyo ya ko yamba ndeko na biso mbuta na biso Duki Wakanda po aya kotalisa biso situation oyo ezali koleka na mboka na biso. Donc ba actualité nyonso ozali koleka na mboka na biso Congo bandeko na ngai yambona banda na kopesa Goliath Black Mombele bambote mingi bisika azali pe ba bino nyonso bomesana kolanda ngai ba oyo bolingaka ngai vraiment bambote na bino nyonso bisika bozwami mokona lelo tokoleka na ko yamba mbuta na biso to pe ndeko na biso Duki Wakanda pona mokona lelo yenge mbuta yenge mbuta talisa bandeko baza kolanda biso po ezambala liboso te oleka na masolo ya sika me bato balandaka masolo ya sika bayebi yo ba oyo balandi te o bako découvrir masolo ya sika pona mbala ya liboso okotalisa bango nini matondo ngai ndeko Duki Wakanda nazali analyste membre ya BDK pe ya BDM o naleka mingi kolimbola mwa ba analyse politique pour la situation ya mboka na biso et pas ya Pati Label matondo mingi mbuta ovandi na mboka na États-Unis to pe kuna na kati na Amerika to mona ki ba tempête esila ki ko sala makuna est-ce que situation eza boni siko pe est-ce que etouche ki yote te yenge mbuta siko eza calme situation ezalaki makasi surtout na côté ya Texas ba côté mosusu wana mais biso tozoki yango te mais tous les tempêtes tozomona wana eza dit ya réchauffement climatique oyo ezokosalama mpona bapollution oyo ezosala bapays industrialisé lokola wana États-Unis baindustrie lokola na Europe lokola na bajapon donc faut bato basala effort badimine basituation wana nyonso ya koemploye baénergie moko eza malamu pour que réchauffement climatique esalama te soki te bayouragan banini oyo tempête ezala toujours makasi mpe ezoriske un jour banini pôle nord se dissoudre baglace wana ekota na mokili pe mokili kobeba est-ce que wana elekaki eza mawa mingi na kota ba Mexique nde esalami makasi tina kota ba Caraïbes matondo est-ce que wana eza malédiction te bon eza malédiction na ndenge pe mutu mwindo azopana na mokili ndenge mutu kaka te me mutu azokobatela mabele te parce batina biso mabele nzambe atia mabele tobatela yango donc tozobatela yango na masumu koluka mabele ya mabe yango ozosala ke mboka mpe bana kose réchauffe eza kaka mbambano ya nzambe mais fo kosala mayele kozonga mpe na nzela ya makolo ya nzambe kolanda bonzambe ndenge nzambe alingi tobatela yango ndenge bazobana bukongo tobatela mpe mabele na biso mais soki te continue boye nzambe aza na possibilité nyonso asala mpona komodire peuple wana na mabele oyo azosala mabe matondo mingi mbuta vraiment na sepeli koyamba mokona lelo tokoleka na mutuna na biso oyo ya liboso ya tope ya yambo Kabila visite ya Kabila na kati na oni ya ba mingi ya bandeko balobeli yango kasi biso na masolo ya sika na tolobeli yango te yango na koleka na mutuna oyo visite ya Kabila na kati na oni asali discours moko boye oyo ezali ete salle vide tomonaki na 1963 musicienne ya Afrique du Sud na kombo ya Miriam Makeba pepe tomonaki Mobutu basalaki ba discours bato bazalaki plein mais oya Kabila vraiment salle vide elakisi nini babwakisi eto likambo nini matondo yaya moni mabesoke leki bato sosi bayini yo ekendaka meme na banyama bazokoyina yo meme na mabele komo oyina yo meme na matiti donc kanambe Hippolyte basi bacomprendre ye esi basanzi yango moni salle vide wana ezalaki signe ya sabotage baprésident ebele baboyi koassiste parce que bamonaki ke moto oyo aza na makila na maboko na ye baboyi koassiste ye mais tellement aza teti et puis azokolinga kaka ubela na pouvoir ye ake koloba bilobela kuna eloko mwa malunga alobi ya ntina te bato bazelaki ye alobaki no ngai Kanambe Hippolyte alias Kabila nandimi kotika pouvoir na Congo
na dati boye na ndimi kozala jamais candidat eloko baselaki eza baélection te eza baélection te bazalaki baloba eloko wana ntango alobi yango te bato ayebedi akoloba yango mpe te parce discours afo ntanga yango na oni déjà protocole azalaka na mamu nyonso yo kotangana kuna oyo kosalaka lokola mise en scène elekaka déjà discours nyonso yo kotanga devant oni fo bango mo bazala nango déjà mpe bapiblia yango déjà ke mutu boye ya kotanga boye donc yango wana bamonaki déjà ke ya kotanga mambo apamba te ya buzoba yango me baprésident africain bazalaki te basutaki ye ndenge wana mpo bayebi ntina moko te puis sor na ye kala te fo balukile solution alongo atika moko wana kimia azonga mpa akozonga na rwanda so akozonga na dar es salaam asala kompani ya bataxi ekozala malamu mingi matondo me tomoni na nsima na visite wana tomoni lisusu baopposant comme bakatumbi bafélix tshisekedi bango mpe bayaki ensemble na mokolo yango na kati na oni o juste koya na bango wana elandamaki mpona nini matondo yaya erreur makasi oyo opposition lokuta opposant d'accompagnement oyo baza bacolaborateur ya kanambe basalaki bango bakei soi-disant kosolola na badécideur or bato wana baza kuna na oni baaméricain wana bafrançais babelge baanglais bango nde baokipe mpenza mboka na biso na nsima ya kanambe na ya barwandais lolere bake kosolola bango soki bamoni intere ya bango eza te ezaka mamba buzoba epuis ipondani moïse azokomema bato tu wana katumbi azomema bato tu wana esoriano na nsima parce soriano na kanambe ya nayebisa kotunuka baza ensemble azosala mosala ya kanambe prevane botalaka bato batiaka tutu tembe prevane botali lere baye koantoure ndako ya nlongi ya kongo mwana nsemi bakanga ye babeti minduki ti nlongi ya mipesi ndenge akende na boloko le 17 me bakulu basali bango mo basali manevre bango longi abimi ozomona me kanam soriano yaya batuba ye soi-disant tonga bapesa ye autorisation de sortie ke abima akende kose soigner bazalaki na posa na ye te tomoni muta nani oyo bauta kokanga sikoyo awa oyo ndeko na biso bakanga diomi tomoni mundeko oyo bakangaki wana bakangi mbala moko ya fragrance bakei na ye na prison aza me maladi na civière nani wana muta oyo ndeko bakangaki oyo nani diomi te mosusu akomani na bosengu nani frank diongo bakangi na civière na bazokisi mamai omoni mena mutu azalaki na motif makasi mpa na bango batie na prison mais ye so eza batiaki etonga pamba okufi te soki mona ya solo ake opoza na bango baka bakanga yaki na kufa ata na ofridana na prison mais bapesa autorisation de sortir na avion akei abimi ozomona bazalaka toujours na complicité ye nde moto azokambrouye nini opposition oyo ezalaki ya accompagnement azokambrouye bango très bien azokodirige bango même journal le 7 août moto apesa ordre ke bakabola batracte ke bato babima te ezali ye moto azwi félix mwana bitinda na ye c'est lui qui dirige akendeki na bango kuna mpona kwa koambrouye kaka na new york koambrouye kaka to ambrouye ka masolo awa oambrouye kaka lobbying oyo esalelaki publicité na batelevision afutaka $30,000 chaque mois eza même lobbying oyo kanambe afuta 600,000 ye afuta bapesa ye basala publicité balobelaka eke na batelevision na bafrance 24 nyonso omonaka bacnn mpo bafuta bambongo wana afutaka chaque mois $30,000 mais ye mpe kanambe lobbying wana ka yango ya bajuif wana oyo ye apesa $600,000 nozomona ke bazokoambrouye nde bato mosusu bayebi te biso toyebi na biso ke kanambe na katumbi baza bomoko kuna bakendeki kosala bambrouye na bango ya buzoba ekoabuti na eloko te matondo mingi mbuta uti kotalisa biso baopposant nyonso oyo balandaki kabila na kati na oni bango tu baza na bango bafaux opposant me tomonaki sindika dokolo ye asili kotalisa peuple ke soki kabila atie toujours teti akosuka lokola samuel edo matondo yaya sindika azokoloba toana besoin d'action azokoloba kaka tozane na besoin d'action parce que sindika ye mpe azanaki biba yaya sindika pa yebi na yebe na makambo ya katumbi te ayebi katumbi te ke baza na connivence na kanambe ayebi na ye na mpena te azoko te jour akoyeba ngo akosuta katumbi soki mpona aza na position ya kosala libération ya koyede mboka mpona libération akosala ngo ouvertement donc na minute mpo na nga na biso
donc syndicat ayebi na ye ma intention ya katumbi te ayebi na ye ba idée ya katumbi te na Kanambe ayebi na yango te donc yango teneka ndenge wana azosala eloko wana ndenge wana misura ko comprendre nango akosuta tout ezaka mpona koambrouiller tout ezaka mpona ambrouiller parce que biso toza na posa syndicat aloba na biso ke Congo eza occupé soki alobi na biso Congo eza occupé na barwandais Kanambe c'est un rwandais wana zongi na discours na biso ya résistance mais tant que ça que non tellement debout congolais poto que na alternance poto que na élection occupant basala kanene élection ti l'occupation élection ça raté pour longola na occupation bongo élection bokotala mo élection sima donc soki azokoni na discours wana azali kaka kidiba ayebi azali na biso assemblée te tokozala na confiance na ye à 100% te malgré aza na Congo mo matondo basénateur démocrate américain bakomi lettre epai ya Trump oyo azali président ya États-Unis d'Amérique batalisi ye likambo ya Kabila ete bango balingi na kati na lettre wana Kabila azala sanctionné mais peut moni peuple congolais lokola d'habitude peuple congolais azelaka lisungi euta na likolo ekoela ye lisungi euta pa mindele ekoela ye congolais azali ko sepela na likambo yango congolais asepeli talisa peuple congolais est-ce que likambo wana oyo lettre oyo ba sénateur américain basili ko komila Trump eza na avantage na biso to te matondo yaya lettre wana eza nango na avantage na biso ata moketi omoni mundele na politique mundele atalaka toujours bintérêt na ye bintérêt ya bindele ezai bazokobangela yango makasi bazokobanga ne mwanda nsemi longi ya Congo bayebi ke longi ya Congo soki lelo mouvement esali makasi azwi pouvoir akopesa mindele wana nyonso tu Congo po aza na connivence na bango te et puis bazokotala susu bato oyo babimi na este oyo bazokobunda baza na lie moko te na mindele soki lelo bazwi mpe pouvoir bakopesa mindele mu Congo alors ezokobangisa bango makasi yango bakomi lettre wana na Trump mpona komisa Trump ke tala situation ya Congo ndenge ezokende peuple congolais bacomprendre ke Kanambe alias Kabila aza rwandais peuple congolais si comprendre alors député européen belé balobi yango na parlement na bango ke Kanambe aza rwandais batiaki wana po manipuler bango manipuler ye po utiliser Congo alors soki lelo congolais bazwi pouvoir biso tokosuka wapi lelo cobalt oyo eza na Congo yango tokoutilize yango mpona bavoiture électrique mpona kolite mpona pollution éliminer baouragan na batempete na États-Unis yango kuna na Congo nde tozozwa carton oyo ezokotisa bamilliard na fabrication ya batelefone na basosiété na biso oyo ezokoyede mpona lancement ya bafusée oyo ekendaka likolo alors soki motu mosusu azwi yango soit akotekela biso yango cher par rapport nde tozwaka mobobe pa ya Kanambe alors Trump sala te biso Kanambe alongwa totia mutu na biso oyo tokodirige azala congolais to congolais te po tozala toujours la même mise na mabele wana lettre wana eza nango na intérêt na biso moko ata moke te yaya po basi bacomprendre ke peuple si abaye Kanambe acomprendre kaza rwandais et puis Kanambe abomi mingi mpe asokonye koboma akomti na niveau koboma même baaméricain alors baaméricain mpe moko bakotomboka pourquoi bango bazosupporte mutu atomboka na baaméricain ekozala mpasi mpona bango mpe cope na bango ekosila do yango wana bakomi lettre wana mais intérêt mpenza mpona biso mpenzaki non tokoretire souveraineté na biso eza nango te yango tozosenga na bacongolais botelema bozala nsima ya kaka mwana nsemi bozala na nsima ya congolais oyo akolibere mboka wana mpona tozwa bonsomi ya solo tozwa bosikolami ya solo matondo osuleve likambo moko awa oyo etali este tozali komona mikolo esili koleka la frappe rébellion esalami kuna ya kutumba esalami kuna vraiment bakongole tu baza kolobela yango est ce que makambo wana rébellion eza tomoni mingi mbuta tomoni mingi tomonaki batibangu babimaki esuka kaka boye makambo ebele pourquoi kaka este kaka ntango surtout este est ce que ya mbala oyo rébellion ezosalama kuna eza solo matondo
yaya rebellion wana ezosala bakuna normalement bato bazobunda wana baya kutumba banani bagénéral kolela banani ba aigle blanc baza bacongolais baza bana bavrai congolais oyo totomonaka liboso yaka barwandais problème eza nini yaya bato bayebi souffrance ya kivu bato bayebi batrocité basouffrance oyo barwandais bamonisi bacongolais na secteur ya kivu lokola bato ya kivu baza te barwandais debi bani koboma bacongolais il y a plus de 100 ans parce que batuti wana bayaka te koluka place bakobokola bangombe na bango le bamoni mabele wana yaki bien batati na ngambo yaki bien balobi na bakoko na wana barwandais baki wana bakoko batuti babiki na fo osala tu bozo mabele po toza mabele te tokata mitelengano tozanga mabele alo bakota wana baza minoritaire baboma meme roi ya Rwanda baboma roi ya Rwanda po batuti baza moke bautu baleki ebele bautu baya babantu lokola biso alo basala tu baswa mabele wana na ndenge baye kosala lelo babomi ya Biarimana basali génocide batuti basali génocide ye moko Kagame wana Hitler d'Afrique ye moto aprovoka génocide wana esala mona alors susi na bango yali Rwanda ya na richesse moko te batata na graine moko ya or na sala bele na bango te mpona batonga mboka na bango fo bazwa richesse na Congo alors yango basalaki tu bakotisi Kanambe baye kozwa parti ya Kivu le basui parti bakoize balingi bazwa parti eloko baminembo wana epai batia Sef Kutiva aza grand frère ya nani ya Ruberwa tata wana bana ebele bayebi ye na Kinshasa bana sili bayebi ye azakoteka ne makasu azalaka ngunda ye na ndeko de Ruberwa na Kinshasa motu kutu apesa bango mokanda oyo statut de réfugié ezalaka général Mozakwa à l'époque azalaka ministre ya intérieur ye moto asinyaka autorisation na bango banini ya mikanda na bango ya ngunda bazwaka yango ye nani azwa abimisa bourse atanga na droit na Lubumbashi ye Rwanda oyo ya Ruberwa donc souci na bango ya liya ya bakanga mabele wana me bandeko wana balobi no ya mabele na biso bazokobunda na ndenge ya kosakana te bapays ebele bakorompre bango ke bazwa indépendance de baya kutumba bandande babembe bandeko baza kuna na Kivu baboyi kosangana na barwandais baboyi kosangana na batuti pase bayebi bango koleka bakongo koleka baluba koleka bangala name baswahili katanga ebele bayebi bango te bango bayebi barwandais bayebi batuti ndenge bazali yango bazokobunda yaya na mokusa baki bandeko wana baza mpena bakongolais mpe bitumba na bango eza ya solo soki guerre wana eleki makasi Kanambe akobanga mpe abangaka bango epi ya kutumba azali neve ya Laurent Désiré Kabila aza neve ya Laurent Désiré Kabila donc aza pena ndeko ya Kabila penda ya solo vrai congolais ye wana azokobunda na bandeko tu wana nde mawa kaka nde tomoni na Uvira ndenge bato oyo bataoni baye kointercale bango baye kosala opposition baye koempêche bango baprogresse na Bukavu bato wana ya oni l'air nyonso tomonaka barébellion batalaka na misu melelo bakoya mpona nini baintere na bango ekozala te ndenge na ote biso liboso ke soki bato wana bazwi pouvoir balibere Congo mindele baza na eloko te parce que mundele aza na nsima na bango te bazoko atake na ndenge bokoko mpo bango bazwa mpe masasi te so batake babongama banzete akobonga mabeli museleke te eloko moko boye do bazaba na babiloko ya bokoko makasi longo yango bazokobanga ke soki bazwi pouvoir mundele aza na nsima na bango te richesse ya Congo ekokóma nano cher to soit bakozwa mosu te ou soit bakoko mipesa na bango na barusse na bachinois na bandi yango moni batie bainterika bango wana mais yaya en général nayebisa yo ke memi basoda oyo balingi barejoindre bango ya FARDC borejoindre bango ce sont nos frères congolais oyo bazokosala vraiment autodéfense ya mabele na biso matondo mbuta matondo mingi vraiment tomoni ne monde nsemi asengaki ke peuple congolais surtout azala nsima na ye mpo nini babengana Kabila akende alors tomonaki ata soutien ya mutu moko te ya congolais moko te ya este moko te alors comment bandeko ndenge utu bandeko ya kutumba oyo bandeko ya kutumba oyo bazana basali rebellion na este oza kosenga soutien c'est-à-dire ko peuple congolais aza na nsima na bango eloko nini ezolakisa ke makambo oyo bango bazosala eza ya solo wana eza baideno ngai mutu na ngezaki makambo eloko nini ezolakisa ke makambo na bango eza ya solo to mpe bakomema yango ti Kinshasa matondo yaya lemsu yo olandaki te ngai nalanda bandeko wana basutena longi baloba les 7 babima
bato babima ya solo wana ala ba video ya solo mais ba video ezali ba sutuna longi parce que ba bilongi ata congolais wana otindelanga yango otalisanga ba lien wana na kotala video wana ezali basala ba video na audio baloba yango ke to soutenir wana nsemi aza congolais oyo so tozosala awa parce que bango bazozwa article 64 po eza aa 64 ozomona article 64 yango nde bango po article 64 na lina elobi ke mutu nyonso alingi azwa pouvoir akomona makasi fo koapeshe ye yango bango baoutilize mais lere bazako lere longo apesaka date le 7 bapesaka ezakita na plaire ya boye te bapesaka communiqué nga na landa yango ke to soutenir longi parce que longi aza congolais longi adénonce ke kanambe aza rwandais ndenge bango bazodénonce kuna ke kanambe aza rwandais barwandais baokipe moko na bango yaya soki bandeko wana bazalaki te nde république du Kivu si eza proclamé parce que même ballemand banglais basalaki réunion moko na Allemagne babengisaki banotaire nyonso ya Kivu baproposaki bango ke non soki bakondima balongwa na bango na Congo basala pays na bango ezalakwa pays tampo bakopesa bango 100 milliards de dollars comme plan Marshall badévelopper baautoroute na côté wana mais bandeko wana baboya po bakomprene ke batuti baza na nsima solo wana yaya omoni kaka mwanasemi akoza na kanda batuti mais bato bafifaka bango basolo batuti koleka bango batakivu baza te bamona makambo ya ndenge na batuti wana baza esprit mabe nga na barelation mingi na bandeko banande bandeko babembe baza mingi na États-Unis awa bandeko banande baza ebele awa so bandeko betelo masolo kolela oregrete batuti babanda masolo kala banda seri ya Mobutu bandango kala koboma bakongolais ide na bango kaka susi ngo bazwa babeli na biso alors bandeko oyo bazobunda oyo ndeko William ya kutumba kutu na koyebisa eloko mo yaya akendaka Chine nani oyo Laurent Désiré Kabila atindaka bango na Chine na kanambe oyo kutu aza kosalela kanambe badevoir mpaka kanambe grand bourrique na Chine kuna batangaka so etwama soki singwa ya kutumbaza mayele parce que azalaka mena no soda rebellion nini esalamaka na internet baza kopase ba message vraiment eloko ya kobomba ezali te eloko oyo bango babombi ezali te c'est-à-dire baleki na internet baza kopesa bacommandement na bango ndenge rebellion na bango ezali eloko nini bakosalama est-ce que vraiment mutu na yango eza kozonga lisusu est-ce que vraiment to compter sur ça matondo yaya omoni problème congolais ezaka boye congolais alingi kodute mingi mutu nini akoya kolibere Congo bakondima lelo kaka mwana nsemi na badiabolizaki na niva kosakana te yaya lelo tozala 1960 te technologie eza développé tozomona meme bato baosala kutu bamamba babeka makasi oyo batama barabe bazosala baaudio baso korevandike batanga nango bazosala le monde eza développé lelo monde eza na niveau mosusu wana eza normal parce que bato eza bakota bango dute fo baannonce mwa eloko moko boye balobaka eza biso bapesa mpe ide na bango technologie eza normal eza développé mamona ezalaka te le technologie ezalaka te lelo eza normal soki osala likambo na yo fo lobaki ngai intel eza soki bakobomama te lelo eza ndenge wana parce que technologie ezopermettre biso mutu tu parti place azali akoka kokommunike ozomona wana ya mabe te kaka nde congolais alingi kodiabolize mutu tu oyo akobima siko nani akoya chinois aya kolibere Congo ubie kime akoya kolibere Congo congolais akolibere Congo ebo fo bondima mutu tu bosali banalyse ya kutumba bandeko wana nyonso bazala ce sont des vrais congolais et puis pour prévenir ya kutumbaza neve ya Laurent Désiré Kabila no bayebi kanambe kirwande na ekoleka bato ebele bayebi kirwande ya kanambe wana ozomona no kanambe bazo apeshe bango bazo pouvoir tebi ndeko mosusu oyo Etienne azaka na Afrique du Sud mwana ya Laurent Désiré Kabila pourquoi kima parce que ayebi histoire bien ndenge ya lele yaya mutu tu oyo aza danger mpona bango sa vérité bazo écarter soki baboma ye. Donc c'est un homme à féliciter. Faut encourager batona tout bandande tous les groupes au bazak na ba mai to baza ba congolais pire to assister bango parce que bango baza ba congolais so ba libérer côté wana eza malamu kaka.
ya malamu et puis ezobangisa deja kanambe yango tozosenga kutu na mukongo ne kwanso mukongo ne kongo oyo ya na général munene tozozela ye pe tozozela général munene place yo ozali baka espoir ezali mpa na bakongo kota na bandundu oyo na bakongo soko kokota kota comme ça totya amurema mpa ya kanambe vraiment oui. Vraiment mbuta baventure bon nazolanda bapoint baide na yo ozopesa baide na yo c'est bien nazo bandeko baza kolanda biso bango nde mutu bakojige mais ngai selonga na kolobake baventure eleki mingi na kati na eza koleka mingi na kati na Congo tomonaki ye moko nani Barakuda aleka na bilili atalisa biso ete tango azalaka na Brazzaville babengisaki bango na Bemba babengisa basoda ya Congo bakimaka na Brazzaville babengisa bango na Bemba ya Bemba azalaki na zamba kobunda contre Laurent Désiré Kabila mais basoda wana bango nyonso bakufa est-ce que likambo ozo babengisa bato na Congo basoda bazato bakobunda foka basoda babuta libanda baya na kati na Kivu kuna babunda po eza ba jeté bazo sala ete basilisa kaka ba kongolango baza posa kaka batongo kaka basi ba continue kaka osila tonini te matondo ya eza bazo bengisa pe kaka oyo baza na libanda te bazo ko bengisa pe oyo baza na kati pe bele o baza na FARDC ba région de la rébellion oyo pe baza na kati eza me o baza na Kinshasa le bazo se ok no so bazo kabiso eza c'est le moment même etumba o didi etumba o trobika kuna na Uvira angaka kufa jipe zakina ebele bakufi même etumba wana tozoregete mingi mwana yolo moko azoba ozokende koassiste occupant etumba wana kaka soyebi bien ka ya yebi bien ke kanambe c'est rwandais ayebeke do na Congo ba rwandais bezebele même à général tomo ba rwandais pourquoi koko ye moko kosana no révolter na kin eza appel même na basoda o baza na Kinshasa o baza na Kitona o baza na Kibomango o baza na Kamina o baza même na Kotakoli basoda na nyonso tu babalukela kanambe to bengana esa eno kipa regardez ninga zo bomba batu yaya l'air Mobutu alaki to mona même pas 1 million de morts mais l'autre là 12 millions de morts autres zoka 10 millions pendant près de 80 ans ya colonisation na Belge babonga biso pendant 10 millions de morts o ba kufa na babilanga ba caoutchouc na mabebele ba torture pour ko dominer peuple congolais mais lelo na 15 ans oyo kanamba sali 17 ans ou 16 ans oyo 12 millions de morts si qu'on se tiki sur 10 ans ata 5 ans pamba to comment combien yango ndeleki makasi yango bato obenga na soda nyonso tu oyo aza libanda so akokota c'est bon mais oyo nano aza na kati arejoindre oyo nazala na kati asala mouvement na ye partout ye azali soki lelo colonel moko obima ata na bandundu asali rebellion na ye tokozala nsima na ye po susi na biso eza kaka ya nde na biso tioke fo na kolongola kanambe tozopona motu te ezala moto ya liboba ezala nani tozopona motu te oyo to akotelema aza congolais tokosoutenir bo pasi eleki ya mingi na mboka wana moto akoki kokufa mpo na azangi $1 $2 mposo mata aspirine ya pamba oyo moto akufi bapolisie mo wana kaka bamilitaire baza paye te bazofuta bango mabe baenseignant bazofuta bango mabe bamédecin basali bagrève tokofana na mboka ndenge wana ti wapi yaya lelo baekole bana bazoba bana basasu makasi te mpo ani bazoboma génération na nyonso nano na éducation ezala kokufa mpo lobi baélite intellectuel na Congo bazala te comme ça bango barwandais baya bazwaka na mboka na biso appel wana eza mabe te eza na motu tu conscience esali oyo aza moto mapinga oyo apeta serment mpo na mabele na ye conscience nyonso esala esali akende oyo Christian Malanga oyo nani toza na besoin motu tu susi na biso eza biti moko kaka to bengana kanambe mpo eza malamu yaya soki lelo kanambe ndenge toza ebele biso toza contre ye eza bien azomona deya danger na bato bazosupporte yango wana moi bamoni babonike no fo tosala to tomilongolele totya moto mosusu mpo sino moto akosala ye mabe toyebi mpo auta te epuis ya na ye biso ola fo passe pouvoir na Congo eza na balabala eza encourage ako mata sergent akozwa pouvoir wana encourage bata sergent akozwa pouvoir ata caporal akosala coup d'état wana asupe pouvoir mpo bayebi mpasi akotala te talisa biso mbuta oui matondo mingi talisa biso avion oyo ekweyaki na kati na Congo ebomi bato ebele kuna ezalaki mpona nini matondo boyaya bo avion wana tozwi précision te
na benga ki ndeko moko boye na yebi ke ndeko na ye papa na ye aza pilote na Kinshasa na armée na benga ki ayebisi papa na ye mikolo akumbaka su te parce baavion ya militaire eza su te armée akoma kolue ne baantonov ya barusse yango wana bon hypothèse mosusu ezali ke ezalaki piégé bapiégeaki yango parce que omoni na armée ya Kanambe baza na pasi na uyambi ya kotumba parce que bato baza mingi na armée ya Kanambe eza mingi bato ya Kivu ko babe na baposte bandande babembe baza ebele vraiment me directeur ya cabinet na ye aza mobembe oyo nani garçon na directeur cabinet aza mobembe alors bato wana bayebi ke o bazobunda kuna na bandeko na bango so mingi kone ke kuna bakoboma bandeko na bango donc d'après l'information nango ezalaki piégé ezalaki piégé le basali contrôle technique moto oyo apiégeaki yango le recueilli na malamu pilote amoni défaut ekoko explosé yango akoma kozonga mais adekomelaki na njili te kuna kotansele ekoyi bakufi donc information biso toza nango oyo nga nakopesa oke ekozala yango wana donc yango ya sire barusse bakufi ma bakongole baki na kati baéquipage bakufi donc ezalaki piégé bato bapiégeaki yango parce que eza kokende mpo bongo bandeko na biso balai kuna oyo bapiége yango mpeka eza bato na biso kaka oyo bandande oyo bata este mabembe oyo baza na kati ya armée balingaki te eloko wana yala po réussite mpe ya nini ya rébellion eza parce que une grande partie ya armée ya Kanambe meme na bana mura eza mingi na bato ya Kivu baza kuna yango moi lelo armée na biso ya RDC na Congo balongola lingala bakoma koloba Swahili eza pasi mingi matondo babengisi Kabila na kati na CPI awa nayebi te est-ce que information yango eza ya solo soki eza ya solo eza mpona nini soki eza ya solo te talisa bana na Congo matondo bon tozwaki information yango nde tomonaki ke mwana mwasi ya procureur akendaki kosolola na Kanambe soit disant apesaki lettre ndenge toyoki ke le 2 novembre oyo Kanambe fo bayoka ye mpona bamassacre oyo esalamaki na Kasai mpe na mambo ebele esamanaka na nini bon eza possible yaya tomonaki président ya Kenya mpe babengisaka ye na CPI ayaki asololi na ye azongaki mais soki mpenza ke bato oyo bato ya CPI oyo bato oyo baétranger oyo bato oyo banani bato ya MONUSCO bato ya ONU baza mpo na peuple congolais mpo na nga soki Kanamba ye lede fo bakanga ye parce que aza na eloko moko ta koloba ke azali innocent na masolo oyo yaya totala nano Mbemba bakanga ye aza na la ye Mbemba akenda na Centrafrique te basoda na ye nde bakenda soi-disant basoda na ye nde basala mabe lelo Kanambe soka wangani fo bamamba maluku botokene mama bundu ya Kongo ye mtatinda basoda ko bakenda ko massacrer plus de 1000 Congo parce que bato ba massacrer bazaka batabedeka te ezaka na ba chrétien fo ben église moko boye na kota Manyanga na secteur ya Kinkenge église moko protestant na yebi yango baboma bato bazaki na église protestant baki batabedeka te donc wana ko wanga nango te parce que basoda na ye soki ye te basoda na ye tozo comparer kana Mbemba kenda Centrafrique te basoda na ye yango bakanga ye ok to qu'est-ce qu'on a na Timbulu o to mona ki basoda ne bazobeta batu masasi na bana mike bazobeta ko masasi na bana mike donc soki eza ye te eza basoda na ye chien basoda eza ye do fo bakanga ye soki bakanga ye te do fo batika Mbemba tubatika Mbemba lelo baye komona peke Mourinho procureur wana Kabila Kanamba fute ba mongo azala ba mongo belele ba do aza corrompu do bakanga Mbemba pe na ninga kanai bafuta ba mongo bakangai donc pona nga soka zo aye le 2 novembre wana en tout cas faut atika il faut atika la po bon faut atika la parce que na moni le côté ba kozonga ya zonga soki pena baza pena pour biso soki bazo juste to mona ki nani président Kenya tawana yaki ya yeza ki baba marche banini asidifandaki batikaki mais oya Kanambe ba preuve eza ebele ba preuve eza ebele donc soka ye ya sola koya to éviter de biango soka koya atoya ya pona nga bakanga igara tikala libela soki bina CPI na bango wana eza ya solo soki eza ya solo ko bakanga ye parce que mitif eza directement responsable ya tout nani asala watao bakanya basala chef eza ye donc chef ne mutu bazo sanctionner ndenge basanctionna Mbemba donc voitikala totalaka ndenge nekosalema matondo likambo ya massacre ya pe arrestation ya bandeko na biso ya BDK na kati na Congo kuna to pe bandeko na biso ya Congo central balobi
batali si biso ete ezali bato baza na simita mantezolo bango na basangana est ce que okotalisa bana na Kongo ni matondo yaya nazoregete mingi na bakongo ya zoba lokola matezolo lokola basangana oyo soki pafi basangana zoba oyo lelo toziba information na yeke aza na ye munzula eza bato oyo badeteraka bamor eza pratiquement sorciere ezala mingi na manyanga na bakongo ntina kota bakongo braza ezali donc kodetere badetere bango apeke bapriere ya mabe adetere bacor bazwaka babiloko ya nzoto mpe bilamba basala yango babiloko na bango ya mabe nzoka basangana azalaki na ide wana asalaki deja mutu moko ya proche moko ya nani ainformaki biso nde tomonaki yango na bainternet ainformaki bato keno basangana wana kutu donc aza mutu moko eza mawa mingi aza ireconnaissant alors bango mpo na kanambe amona bango malamu aneraki na besoin ya bato ya BDK mpona kofrene mouvement ya longi mpona kofrene soulèvement populaire mpo longi nde bazobanga ye bakasi na mindele na ye moko kanambe bakanga ye bakanga bato wana nyonso bango bakoki kotanga bakombo ya bato parce bazalaki na kati ya boîte mantezolo azalaki na bato azalaki na baliste banimero ya telefone so babengi mutu wana bakolokalize mbamo na ndenge ya GPS bato aner bakangi bato ebele kobanda Kinshasa mobimba bakangi bato mosusu na Kisantu na Mbanzangungu Gome Matadi Kimpese Kulungongo Lukala Kolofuma na Songololo bamboka ebele bakangi na Luozi na Kasi na Matadi Kimpese Kinzamvwete donc kuna Lukala Sekebanza tina Luozi tina Nkundi bakangi bato ebele baza ya kobunga eza plus de 280 personnes oyo bato baesi sur la partie ya bakongo ndenge tomoni bakombia ngo internet donc responsable makambo wana eza mantezolo na basangana oyo bazokosala kitretrisme basangana place ya azali totali azokolobaki no Kabila mais Kabila c'est un Rwandais tout fait c'est un Kanambe tout fait ya kutumba azobundisa ye aza noko ya mwana nkazi ya Laurent Désiré Kabila ya ebisa biso sikoyo ndeko na ye Etienne Kabila azalaka na Afrique du Sud aza mwana Kabila ya ebisa biso sikoyo ke ye a mwana nani pourquoi bayokanaka te pourquoi baza contre ye et puis yo oza mokongo oyo ya kolobaki no Kabanambe c'est un président congolais aza zoba mais eloko na koyebisa ye mantezolo na koyebisa ye basangana ke plainte ekotaki na bakombo na bango na tribunal pénal international batuna baivoirien sor ya Charles Blé Doubé azalaka wapi eza maseki te basangana okokangama même soki umeli bambula kanamba kokende banani bakotisi plainte wana bakotisi plainte na plateforme oyo eza na plus de 1000 personnes 1100 personnes oyo bazosoutenir ne mwana nsemi et puis bakongolais ebele oyo bacomprendre ke kanambe na bamantezolo bazoma bakongo et puis na basoso ebele ya bakongo basalaki pétition makasi yango plainte ekoti plainte wana eza assisté na 3 avocats oyo eza allemand moko na de belge oyo bazokolandela plainte wana donc basangana oyo makambo azosala wana na mantezolo d'abord bapesa yango ministère moko oyo ya buzoba osala te eloko mo te bana bango eloko mo bakosalela te parce que pouvoir na Congo nyonso tout eza dirigé par Kanambe c'est lui qui dirige tout na grande dictature na ye donc situation eza ndenge wana eza mawa mingi bandeko na biso ebele bakimi bamosusu baketi na bankai na madingu tozwa bapele ya bandeko bazoseka baede meme na mbanza Congo bamosusu baza na wis bamosusu baketi na niveau bagabo bazokokima mpo na nini mantezolo kotrahir basangana azokotrahir bandeko na ye bakongo akomi kokona kosupporte barwandais batuti eza pasi yo basangana banana koyekola nano kina Rwanda epuis kolobaka soki kongo te to interdire yo kikongo koloba yango su te parce que okomi na bango zwa nationalité ya bango ya kina Rwanda olobaka kina Rwanda eza pasi moto oyo longe ayeda ye même voix bala azana na kisita aza moto bakisi longe babengana ye mpona makambo wana azango motika yango te apesa ye mindeko ne ya mwasi liboma tozala bainformation nyonso tozwa yango makambo basangana azosala en tout cas yaya eza pasi mingi mokongo atayeraka jamai mondeko ne mokongo me tala mwana mobali oyo mpona koluka mbongo bamiesi ya pambapamba ozoboma bandeko na yo bato wana bakokende basangana matezolo bakokende tretre oza tretre
oza traître ya 100% traître matondo ya ko arrivé ya Kabila na États-Unis tomoni yo muto vandi kuna tomoni ba louer ba ivoirien pour ba telema ba manifester pour Kabila. Est-ce que on surtout ezaka kapona au juste ça pour nini matondo yaya promesse wana yaya en tout cas moi je félicite tous les Congolais surtout la diaspora et puis à États-Unis d'Amérique comme la Californie partout Charlotte Washington Boston partout ba Congolais ba ali o ba telema yaya kanambe basimisi touche yango toka ke soi-disant abetaki même nani ministre des affaires étrangères ba mbata na New York kuna po atumbukaki bango basiraki yeke ba Congolais bakoya ko assister bakoya ko soutenir yo na New York bakoya ko yamba yo alors mbongo ebimaki ebele ndenge toyokeza plus de 1 million de dollars bafuta batourne bamesana kofuta bato na Kisasa na bamiting ba $10 ba $20 po ya bamiting bafuta bato baluki ba awa na États-Unis eza mingi na bachef baprésident ba communauté bapaster ebele bazwaki mbongo po bamema bato baya mokolo wana mais bato mosusu bazwi mpe mbongo balie bakongole ebele baboyaki po lelo yo na kati ya diaspora soko biza motu na yo ozo kosupporte kanambe alors na nzela kotambolaka su te alors telema esuwaki mayele asuka ekomi na bango mpo bambrouye kanambe bake koluka baivoirien basénégalais bamalien balaki mpe plus de nombre de 10 ou de 12 boye na baaméricain baclochard bazwi bango bapesi bango $700 baya kotelema wana balati bango bat-shirt ya kanambe bayebi même pa lingala nasi tomonaki bandeko bazalaki wana ndeko na biso konde azalaki wana epuis ndeko na biso mobenga azalaki wana bafilmaki yango donc eza likambo ya soni mais eloko wana eza kolakisa mpena kino kanambe balingi yo te kanambe ako kopesa ta 100,000 na congolais nyonso bakozwa moko bakolia bakolingi ye meme na kati ya gouvernement balingi ye te ndenge baza wana bazolobaka likolo mosusu mpo baza lokola na kati ya mato elakini balobaka bazobanga yango me na sia mitema bandako bawese me bamende wana bazoyebaki kanambe bazosala mabe bayebi kanambe amebi bango na liwa bazolobaka na soni donc yango basalaki yango ezalaki likambo ya soni wana sini ezolakisa mpenake no congolais si abwakisi kanambe si aboyi ye si barevese vis-à-vis ke azali na ye rwandais aza mopaya aza sanguinaire aza assassin matondo mingi mpona kosukisa mbuta atalisa bandeko oyo baza kolanda biso nayebi te liwa ya papa olangi mwa bacondoléance mpe liloba ya suka mwana mokuse toke mona lombango matondo atuka liwa ya papa olangi eloko na koloba liboso ke papa olangi wana na mama olangi basali mabe mpe basalaka mabe ebele yaya mama olangi nanu aza na interdiction akoya na poto te bato bayeba yango te aza na mandat d'arrêt international aza classé parmi les gourous les plus dangereux du monde po ye apekisa bato mosusu moto azobela cancer moto azobela batimer amela kisi te akeninga na priere bato ebele bakufa alo aza na baplainte na bacanada na baétats-unis awa na babelgique yango yaka te bapanza bafamille lelo mutu tu ndoki oyo soki oza na église na ye bandeko no tu babandoki lelo sor na ye yango wana yaya nazoserapele susu mama olangi na papa olangi lere baza komenase le bakomenase longi bakanga ye asuetela longi liwa papa olangi wana abike no nde mwana nse mifa kufa mpo azobisa kongo ye wana lelo akufi epuis emonani mpenza aza kolabo parce que tomonaki Tshisekedi balinga bakunda ye na siège na ye bato apeperde na kanai baboya mais yaya bazokunda tata olangi wana na 7e miri na siège na ye église donc aza kolabo ndenge wana sor na ye deja afuti yango epuis bakongole bofongola misu omoni kanambe asali communiqué ye moko spécialement mpe akosenga bacondoléance mais asala yango jamais pa ya Tshisekedi asala yango jamais même epai ya banani ya Zaidi Ngoma oyo aza moto akivu wakufaki asala yango jamais même epai ya nani ya badinitaire ebele oposi bakufi oyo baza bakongolais mais lelo asali yango pa ya olangi oyo ezolakisaki kolabo na ye donc mutu tu soki oza combattant kozalaka moto ya 6e isi oza kolabo sango oyeba tosengi bandeko tu baboyikote église wana secte wana oyo eza inspiré na secte ya ama oyo ezalaka na inde boyikote yango ama aza mwa
moko munene ata mabele minene donc apesa babénédiction na babinatolo na ye wana aza na plus de 50 millions d'adeptes na monde entier église ya CCMC eza pareil na secte wana baza na similarité ebele lelo mama olanga koma moto mongo koescroquer bamongo ya batu bajene ya 40 jours ye moko aliaka na ye donc même baliaka mais yango moni yaya eloko na koyebisa yo ke mwana motata wana soki nga lifelo ezalaka ke lifelo parce que apriaki kutu teke avant akufa apriaki te parce ebeka obika na ye donc yo mpona yo bacondoléance eza te te condoléance eza te il a tué beaucoup de babomi bakongolais ndenge moko na kanambe babomi bakongolais ebele bafamille ebele epanzana meme na famille na nga eza na makambo wana eyali ya bato bakota kuna bazwa baproblème na famille ezali famille moko ta séparé tongo mobimba donc jamais biso bakongolais tokola na hospitalité yaya so otamwena soki biso otambola na bavillage tokivana tokenda na bavillage na bakongo yo te bamoni yo kaka bakoyamba yo bapeseli bakolia place ya kolala mais lelo bato wana bayela biso likambo ya état d'esprit o état d'âme o mutu ala koyamba ye te état d'âme na ye balongoli solidarité oyo tozalaki nango balongoli mambo ebele bakoti badoctrine ebele lokuta tu wana mpo atia lekare na famille na yo mpo yo opesaki bambongo ye molo aza riche mais malédiction osala ngo ata mwane mwati ya bali te babali babala mwa pampamba ozomona donc tokomona ndenge tata olanga wana akufi tokomona siko parce ye mzalaki mpenza motolu so toti likunzi ya église wana c'est un grand mathématicien ozomona so olandi bamati ebele ya bapyramide base ebele autilize biloko ne tu atanga na classe mpo asala eloko wana lelo mwasi na kotikala totala soki kosuka ndenge nini mais tozodénonce ye do condoléance eza te akei na lifelo asuetelaki longi ya Congo liwa yaya nayebiki na bukongo balobaka ke wafo atoma donc mutu akolobela mabe te mais ye tokolobele mabe place bandeko bayeba fo osonga na bukongo omoni ndenge christianisme ezokenda mino na babuda bukongunga liko mutu okoyesa bino ke yina tata na yo tata aboti yo okomi 40 50 aliaki yo te sikoyo alia yo abimi sikoyo ndoki mama oyo ya yo oyini ye ya eza na bafamille ebele bapanzana mpo na baeglise wana mpo na baeglise surtout CCMC wana apart wana nde bapaster mosusu bozwa mayele bapaster mosusu bozwa mayele bokosuka kaka ndenge wana soki ntango osala nini soki nini naye te kotubela te pasalaki sire basalaki opération motema ya kosala réussite esala hémorragie nde tozwi na information donc asoki kutu ntango prie te pasalaki sire ke akobika na ye akozala ye en vie akondi komaltraite bacongolais akondi koassiste na occupation donc yango wana yaya en tout cas condoléance kutu eza te donc surtout bacongolais babambai babanga le corona koya soki le 20 babango mabanga nde babanga bato mosusu mabe matondo mingi vraiment mbuta na ndenge osili kondima mpe kopesa ngai temps ya mokolo na lelo vraiment nasepeli mingi vraiment bandeko boza kolanda biso mituna ezalaki ya ngai baréponse ezalaki ya mbuta na biso vraiment merci na ndenge bosili kolanda ngai bosili kolanda biso vraiment bozala toujours branché kati na www.masoloyasika.com naza wana mpona bino vraiment bo continuer kolanda ngai bo continuer kotalaka ngai bo continuer pe kotalaka mbuta na biso duki po yenda azali koya kopanza bapoke na oyo etali actualité politique ya to pe ba actualité mosusu vraiment tomona ni mbala ya sima botikala malamu au revoir mbuta au revoir